Shalom, shalom, peuple de Dieu. To pamboli Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Pe to pamboli yo na kombo na Yesu Kristo. Bienvenue na programme na biso Grace Light Church. Programme pour to enseigne na maloba na Nzambe. Nzambe abati na ngai to kompe mokona yelo. Yango to na présence na ye na programme oyo kona boyekola maloba na Nzambe. Et pense ozali connecté na bonde na kombo na Yesu Kristo. Obenga ndeko moko, o encourager ndeko moko ala connecté sika o na kombo na Yesu Kristo. Na programme oyo autorité partager to enseigner maloba na Nzambe. Bina biso Nzambe, Bible bina biso Nzambe atinaki liloba na ye pe ebikisaki. Je crois que na butelo na zelo ba oyo de kuma ko pambolama na kombo na Yesu Kristo. To bonde na kombo na Yesu Kristo. Nzambe papa na kombo na Yesu Kristo. To pesio merci parce que ozali Nzambe malamu. Miséricorde papa ezo mla bien na Yesu Kristo. Nzambe oyo aliko batela biso. Nzambe oyo aliko bomba biso de gloire. Eza makasi na biso te na mayele na biso te po twala viva mokona yelo zolobe nguru na yo maana Nzambe yango esai twala viva mokona yelo bongo papa totiki programme ona bokono papa tobondela assistance pour mon santo tura basenema oyo to comprendre ko eli volonté Nzambe ba oyo est affecté vina biso et révéler intelligence na biso na kombo na Yesu Kristo. Zwana luku papa ndetoma na yo. Tubona ndeko nyonso ali connecté, pe ndeko nyonso kolanda. Matea autre vidéo au papa. Que moi mon centre ko agir na bomo ya moto wana. Pour être un change pas quatre na vie na ye. Et ton foi na ye. Nige Bible na biso la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Papa to pambolo to kumesio to netolio. Na kombo na Yesu Kristo ngeto bondeli bongo. Amen. Zamba malango benyame to bienvenue na programme na biso Grace Light Church programme pour enseignement auto enseignement kama loba ya Nzambe. Leo na kanisa ki toyekola si bien sur le secret de la réussite ou le secret du succès. Secret ya réussir, secret ya kotambola kati na succès, oza moto na succès. Yango tokoyekola mikolo oyo nyonso balaka sedie tokotambola ba Nzambe lobi nini mpona ekamata réussite et puis tokotambola ndenge nini mpo tola bato oyo tokotambola na réussite to tokotambola na succès. Gloire à Jésus. Amoni réussite et succès et ya mokili ezali ndenge moko te na oyo ya Nzambe. Ezali ndenge moko te. Natali na dictionnaire, natali ba définition ya succès. Ilo liboso na so nange babi the accomplishment of an aim or purpose. Le récit ezali ko accomplir objectif moko boye. Le but moko likamoko sala so accomplir yango abengi yango succès bien réussite. But we be successful means the achievement of desired vision and planned goals. Alipona koza moto aza succès à réussite. Vraiment que moto oyo akokisi vision ya motema na désir ya vision azalaki na motema na akokisi yango. Et puis ba plan ya ba objectif akokisi yango. So asali plan na ye aza vision akokisi yango. Ndenge balobi moto wana a réussi wana ba définition oyo ya définition na dictionnaire e balobi susu success is always doing your best. Succès eza ntango nyonso kosala le meilleur de yo moko, le meilleur de soi-même. Il faut sala le meilleur
yamba na succès. There be setting a concrete goals. Kuchaba objectif moko. Vous allez concret. Alléluia. Yango oba bengi succès selon dictionnaire. Il va lui sur dictionnaire décrit succès comme cause à besoin, fortune, mbongo, ko prospérer. Nous sommes à bête, mais pas dans un méthode où il y a nini Bible mia besoin comme tu as le succès, mais réussite. Tu vois il y a quoi vous savez quand 3 gens, tu as la volonté dans un méthode nini. Pour les quand tu as le succès, nous avons le béni pour le ciel. 3 Jean chapitre 1, et ça c'est le chapitre moko, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nabandi Sokotangalana Namaran bien-aimé. Bien-aimé, 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Aux amoureux ensemble, les amoureux, nous souhaitons. Pour ce que nous ayons prospérer dans ma communion, surtout aux en bonne santé, comme étant âme et prospérer. Donc, toujours ma la prospérité, le succès, et aller souhaiter ensemble pour un engagement. Zambali nzambe oya shuakate arisana nyonso asala parce que opposé il y a succès et la échec alors que nzambe shuakate par na souhaiter que on prospère à tous égards à tout moment la prospérité matérielle en bonne santé prospérité côté santé na yo. Et comme prospère l'état de ton âme, ou aller prospérité spirituelle. Donc, on a dit 3 différentes sortes de prospérité. Il y a les prospérités matérielles, il y a prospérité dans la santé, et puis prospérité spirituelle. Mais des prospérités matérielles et puis la santé, ils dépendent de la prospérité spirituelle. Donc, nous avons prospérité spirituellement et que déterminer nous avons prospéré spirituellement et que déterminer nous avons prospéré matériellement et physiquement. Donc, prospérité spirituelle, nous avons connaissance il y a bon zambe, il y a zambe, il y a marobanaye et que aider yo au prospérer na naturel bien côté physique, bien côté santé. Gloire à Jésus. Il y a un qui succès, réussite, il y a un qui est un réussite, na mission zambete. Et elle est différente. Au biso mon a réussite na mokili oyo, bete na mission zambete la réussite. Wana rubinde mwana, pasma mokili échange aka. Le haut na cause un business malamu. Metasuka oyo natanga corona oyo virus pandemic oyo ba business ekoyi omwake mutu azali na likolo akoyemba na moko so mutu na yeba ki prospérité na bonsambe te omwake peza mo passeport atombama donc parce que succès a mokili oyo eza eningana nikanaka eza certainté de loko za réussite selon mokili l'opposant à moté. Le mutu akoza mbongo ebelo mona za na moté. Le futo yeba ndende ko réussir selon bonzambe. Ya ko réussir kat na bonzambe. Futo yeba ngo. Ko réussir ya mokili oyo e dépend nini ozo sala, e dépend na ozo zwa, e dépend na ozo ka accomplir, e dépend na ozo ka accumuler. Donc sur la sali mingi dans une bonne mine à la banque, n'accomplir mingi, mais n'a pas réussi. Wana mokili. Ils ont dépend na yomoko, l'effort na au personnel. Alléluia. N'a rien à voir na succès
na para nzambe. Nakobandela susu. Succès ya mokili oyo edépendaka na mutu ye moko. Donc mutu atie nzambe pembeni, azo compter na effort na ye moko. Azo compter na oyo azo sala, azo compter na oyo azo zwa, azo compter na oyo azo accomplir, azo compter pour na oyo azo accumuler. Yanga zo moke na za réussite na za succès. Mais pas dans nzambe ezali ndemwante. Et pas dans nzambe succès ezo dépendre na nani oyo oza na ye na vie na yo. Hallelujah. Na ko répéter ceci. Et pas dans nzambe succès, bien réussite, bien comment la prospérité ezo dépendre na nani oyo oza na ye. Nani oyo oza na bomoi na yo. Nani oyo atambulaka na yo. Yako déterminer succès, réussite et prospérité au cause yango na vie na yo. Parce makambo change na mukili. Mais sur le temple le mona nzambe, nzamba change kate. Azali ndenge moko lobi lelo peli bela. Ngazo croire que tout au long ya mateya oyo okopambolama ekosunga mingi poto yeba ndenge ni ko réussir kat na bonzambe. Kat mukili te mais kat na bonzambe. Gloire à Jésus. Donc, tu vois que la mot tout le monde et je crois que le principe autour et que sunga yonangai pour être quand tu es en pratique tu comprends tu comprends d'abord tu es foi et pas ensemble et puis tout le monde n'engagez zambe récite ensemble et va coucher mon abisso net autant dans succès net autant dans réussite. Quand na bon nzambe récite nzambe et doit dépendre na présence nzambe na bon mona yo. Alléluia. Pour au récit na bon nzambe et sengi na yo oyeba que présence nzambe eza elongo na yo. Donc présence nzambe ezali kati na vie na yo. Alléluia. Alléluia. Now, God's success is a result of who you have. The presence of the Lord in your life that makes you a success. Donc, réussite ensemble, succès ensemble, ezali résultat ya nani ozai na vie na yo. So oza ensemble kat na vie na yo, oko réussir. Aux amours d'un succès, au prospérer. Donc, présence ensemble, quand tu n'as vu na yo, yango sala que osera succès, aux amours na réussite, aux amours ozo prospérer, aux amours oyo oza succès. Et l'on bos foye ba yango. Donc, présence ensemble na vie na yo, yali réussite mon spirituel déjà. Nous sommes en présence ensemble. Or, que vous avez en présence ensemble, ce que vous avez mis sur Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes en présence ensemble, une manifestation de présence ensemble. Nous sommes partout, mais à se manifester partout. Alléluia. Mais tant que vous avez quatre ensemble, vous avez Yesu comme Seigneur et Sauveur, nous avons un temple et le monde. Nous avons manifesté le monde. Donc, présence ensemble, na vie à moto, yango salarié, moto azala, moto na succès. Et aller présence ensemble. Je vais répéter ce. Présence ensemble na vie à moto, yango salarié moto azala, moto na succès. Gloire à Jésus. Donc, si vous avez une présence ensemble, à cause de la union sur toi, mais na succès. Selon bon Zambé. Batamu ki ba mona na succès, azo réussi, mais na mi Zambé, moto na succès. Pour la nini, a ko perdre le peuple ko kana miti e bungi. To mun ma mesure ka mokili oyo, ba bazo bungi sa misala, ba bo tout ça. Mais so moto na kat na Zambé, Zamba yebi ndia ko restaurer moto. Alléluia. Moto na on a tout moto na succès. Azal tout en réussite parce que à Zana Nzambe na bo bonai. Amen. Toye kola
likambo oyo na mkanda ya Genèse toyebi histoire ya Joseph. Joseph azalaki na papa na ye bandeko na ye. Joseph oyo bango lota ba ndoto, bango za ba ndoto. Haleluya. O papa na lingaki mingi. Ba bango pesa ba rapport ba be constant bandeko na ye. E papa na tongela ki apesa ki coach meni kolo, apesa ki manteau mo ka ba couleur rebelle parce que alingaki mingi. Gloire à Jésus. Oui, na biso boy, to ka mukana Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Gloire à Jésus. Alors que malé pona lingi comprendre ba sema oyo na ina ke no mbangu te yazo ke malé potende moko apambolanga na ba sema otote ya awo bien me maloba ya Nzambe ya ngekolsa ka foi na biso. Donc olanda vie à Joseph otala ni Nzambe sai na vie à Joseph. Joseph ko abandaki na passe koleka mais asuka kana passe te. Hallelujah. Joseph barobi na biso na okitaka mbango. Joseph oyo papa na lingaki mingi pe asalaki manto wana ota lingaki mingi. Hallelujah. Attends, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans son vieillesse, parce que il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. À ce que manteau ma couleur et bien pour ta beauté qui est qui me couronne. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il est pris en haine et ne pouvait lui parler avec amitié. Donc, frère il qui est poté. Papa na bango linga e mingi par rapport à bango noso. Bango linga était. Bango linga était ma frère. C'est que Joseph a joué rêve. Alors bien bango boy. C'est Joseph a eu un songe et il rencontra à ses frères qu'il est et encore davantage. Il a dit écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Alors que ça n'est pas le dos, peut-être ma gerbe ma tite ou quand aboyer. Ce que vous voyez est tellement qui le haut avant ce pour ce gumba moi de beau soyer. Il n'a qu'à ce qu'on le cas dans le temps d'autres amour. Par exemple, l'autre a déjà une autre étoile, le soleil, lune, et zo gumba melaye. Et bah comment il a haine makasi, la jalousie makasi à cause de bandoto naïe. Alléluia. Abi donc yoko dominer service. Mais papa va dire donc yoko dominer service. Papa les tout ça na bandoto ndengo wana. Bande connaît ba comment na kanda makasi naïe, ba comment il a jalousie. Alléluia. Pour na ba songe ou asaraki, pour ba rêve ou asaraki, et saraki et c'était haine kat na libota, et c'était jalousie makasi kat na libota. C'est un autre naïe au Joseph Azouaki. Alléluia. Baébé qui te Joseph Azakina Akina Yende Azako Songa famille. Baébé Yamote. Tant Moussous na vie, Baébé Baraten ou Songa famille. So Muninga Lemsusu. Ameniko pousse ba un de bota papa de Moussous. Yamon a difficile à te migrer sur la famille. Va supporter bénédiction. Ya Moussou kat na famille. Alléluia. Mais yo kat na libota no sumu mutazo prospérer. Yo sungaye. Ndima ni pambolo wana. Pambola kaye. Kobota ente. Beza kama te amsote. Pote ezalaka malamu te. Alléluia. Alors salami ke mukromo papa na atinaki bande kona yeba ke lesa même et pas si je vais faire Alanda. Je vais dans Alandi. OK non mbamba pour la histoire pour total. Donc place matin sur ali penza. Et puis, tant qu'il y a qui a l'ouki ba moni ba mota kuta ande komoko Alexis baza place boy. Pela ni taba moni musika zoya abitala rever o muto alota abandoto. Ba côté complot ba sala e mabe. Mais mon cas là quoi na ribe je crois bien habiter azande ko na biso to ko bo maete. Alléluia. To ko bo maete. Et ba sala kinini ba kozwa
libulu ezalaki wana balongolo bilamba babwaki kati na libulu. Alléluia. Et Judas alobaki non tokobunda ye tokoboma ye te pourquoi pas toteka ye. Toteka ye. Riba alobaki na verset 21, Ruben a attendu cela et il a délivré de leurs mains. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Donc, Riba a télémaki, baboma ye te. Le temps Riba a déplacé, comment babouake na les boulou. Alléluia. Babouake na les boulou, balongole manteau, on a plusieurs couleurs, il y a couleur babouake na les boulou. Mais Judas, il y a une intervention. Avec point de Boumaye, c'est au Téka Nabisoye. Alors, il s'en amène que Ismaëlites, Médian, à Goleka, alors, alors que non, madame tout Tékaye. Je vais tékier par Médian, je vais tékier par Ismaëlites, je vais tékier par Nabango. Et puis, il y a une Égypte, à tékier par Potiphar. Alléluia. Donc, je vais battre deux fois. Je vais battre Ismaëlite. Ismaëlite va aller en Égypte. Et va battre sur Potiphar. Ou Azaraki, officier, mon congé. Il y a un pharaon. Alléluia. Donc, dans la battre Kuna, on a mis place Oyo, dans l'Axayo, ni Obi le Binabiso. Awa. Pour la Nikambotali, Joseph, ni Obi le Binabiso. Alléluia. Bateke par Potiphar, officier pour la pharaon, et puis chef à la garde. Même ce qu'on a Égypte. Sur la verse 39. Tâche que la Bible dit en 39. Il y a un esclave. Il y a un beau dans Potiphar. Mais plus dans ce boy. Genèse chapitre 39, verset 1 à 2. Genèse chapitre 39, verset 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Potiphar a sommé les Ismaélites au Bagin Égypte. Ce qu'on a commis, qu'on a commis boye dans Potiphar. Verset 2. L'Éternel vit et l'Éternel avait. L'Éternel fit avec lui. L'Éternel fit avec lui. Donc, Zambé Azaraki et l'Omonaye, na Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. Donc, prospérité et accompagna qui Joseph. Et l'anda qui Joseph. Pour la nini. Pour être Zambé Azaraki et l'Omonaye. Dans la version anglaise, the Lord was with Joseph, and he was a successful man. Zambé azaki longona Joseph, pe azalaki montant succès, montant réussite. Alléluia. Il habitant dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc, tant ma rempli zolba ah. Monte o azaki boy, esclave, a comme l'Égypte, a ebi monte mon côté, bande connaît ma teka qui est. Famille Tika Moussika, Azapé moi, je crois que à 17 à 18 ans, 4 na Égypte, boy nandaka na Potiphar, mais différence c'est que nous Zamba zaki le monaye. La vie Zamba zaki le monaye, peut prospérité et banako landaye. Zamba zaki le monaye, anglais soba azaki montant succès, aki montant réussite. Alléluia. Mais maintenant il n'a pas yo. Réussite na yo, succès na yo, les autres dépendent aux gens à monter. Les locaux ont un lot comme mon côté. Au cause en moto mota ko sunga yo. Mais celui zamba ze longo na yo, aux amont na succès, aux amont na réussite. Faut attitude za na biso. Au cause en badle oyo, lo ba ko abandonner yo. Ba otika ba okende. Donc on va te belé premier ba otika ba okende. Mais ce qu'on a attitude na connaissance que Zamba ze longo na yo, ozaka monta succès, ozaka monta réussite. Oko za bozule lo oyo, et comment on peut ça sauter. Ce qu'on a confiance par bozuana, monto moi ezate. De local bosoy na yebisa yo, réussite na vie, succès na vie,
eza résultat ya présence en Nzambe na vie ya moto. Soko présence Nzambe eza elongo na yo. Nzambe aza elongo na yo. Oza succès, oza na réussite et peut prospérer. Alléluia. De l'oka liboso yango wana fo oyeba. De l'oka liboso oyeba yango wana. Po ani okimaka na matériel te. Oloba yo moti na za mutu moko te. Peto za bana zo bokola. Komake anga mona za bana awa. Na ko bokola bana ote, na o resite. Koloba kande mwana te. Okoza yo moko na bana. Oza mobali te. Papa bana za te. Mais soko yebi ke Nzambe aza elongo na yo. Oko resi, oko bokola bana malamu. Pote ke Nzambe aza elongo na ngai. Nako resi comme maman. Nako resi comme na mission ko na babe apesi ngai ya ko bokola bana ko. Gloire à Jésus. Joseph bali na biso. Nzambe aza elongo na ye et prospérité, réussite, succès et bien quoi accompagner. Comme boy, tant qu'on a un carte, on a un logo mon côté, on a rien, mais quand on a un pharaon, Barbie, Zamba a été le monde. De présence ensemble dans la vie de Joseph, il y a un qui change ma communion surtout. Présence ensemble. De photo hier kola, na vie où il y a Joseph. Dans le enseignement où il y a un terme il y a un fond là où il y a le secret de la réussite, le secret du succès. Nengi oko réussir na vie na yo. Nengi oko tambola kat na succès. Nengi oko prospérer. Par la grâce de nos yeux kolango, par principe. Mais l'oka de bosso, la présence de Dieu. Et puis, moi, je suis sur la nangai. Je vais à nous soumettre la présence de Dieu. Ce qu'on y a ma Jésus Christ comme Seigneur Sauveur. Présence sans âme et ça est le monde. D'ailleurs, Aza 4 na yo, puis Aza na yo. Parce que aujourd'hui, temple à mon santo. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, je crois bien. Nous sommes le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Avant de 4 na yo, ma zappé le monde na yo. Donc, il faut attitude oyo. Il faut kansaka boye. Il faut kansaka nzamba za longo na ngai. Nazali ngai mon côté. Na epa nyoza matinga na sala. Na mission ono sa mokere oyo. Na mosa zo sala. Zamba za elongo na ngai. Yango zaki attitude ya Joseph. Je savais que nzamba za elongo na ye. Et puis Potiphar a remarqué yango. Avant remarquons que non, Joseph Aza et le monde ensemble. Alléluia. Surtout un verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître Potiphar vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il a entrepris. Donc Potiphar a remarqué, Zambazan Joseph. Parce que Joseph va Simba. Et ont prospéré. Pour la nuit, pour Zamba le monaï. Pour te Joseph, Joseph m'a hier collé comme ma hier était. Pour t'attaquer bébé, pour t'attaquer ma casse, bien que nous sommes malamu, qu'on tanga malamu, qu'on ma casa malamu, qu'on travaille déjà malamu. Mais pour te faire le et ça c'est moi parce que Zamba le monaï. Parce que son Zamba le monaï, au côté de fort nyon surtout, au côté bunda. Oko salama kasi. Oko galim sur 4 missions de bunda. Oh mon élo monté. Parce que le Seigneur a fait le monde à ôter. Ou bien ça va faire le monde à yo. Mais yo tiki nzambe. Ou nous tient fort personnel. Au moins qui m'a besoin que madame. Bien mais secret récit 4 nzambe. Et dans des choses au salon. Et dans des mois. Secret récit 4 nzambe. Faut te compter 4 nzambe. Tout côté, tout team na morobana ensemble, toute la révélation wana malamu et quoi affecter mon abisso donc temps la carte récit. Pour te faire bien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc maître na ya moni que non, Zambazana Joseph Paul. Moto la na mbota na aki boyi,
Mais quand le maître dans un non, Moutou a ensemble. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Père éternel, à ce moment-là, je vais au salon beaucoup naïe et je prospère pour l'année azalé que l'on naïe. Mais monsieur Nzamba azalé l'on naïe à ko prospérer au sur simba. N'importe qui tombe aux arrêtés, vite tombe aux arrêtés. Parce que je vais faire la guiboye, hein. Les gens qui vite tombe à fin naïe. Les bossos, avec le lomo dans les boulous, bah tekiye, bah teki sur des fois, donc esclave. Donc avec quatre nabi tombe. Mais Nzamba azalé que l'on naïe. Et puis, Moutou, pour faire un que non, oh, il y a simba, ah, on a ngai, et ils ont prospéré. Différence dans la vie d'Abisso, les auto-écoliers, pour te prospérer, la présence de Dieu, numéro 1. Ce qui prend ensemble, ils ont 4 dans la vie d'Ayo, ils ont un succès. Comme ils ont samate, ni aux en moté, on a un retard, on a un hôtel, on a un mouton comme tout ça monté. La présence de Dieu. Quand on a confiance, on a présence Zambé le monangai. Zambé le monangai. N'a pas selon mon con. N'a pas confessé à Maloba Oyo. N'est pas l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Zongo converse na yon moko. L'Éternel est avec moi. La prospérité m'accompagne. Confessera yango. Que Nzamba aza longo nangai, prospérité ezo accompagner ngai. Nzamba aza longo nangai, naza na succès, naza na réussite. Nzamba aza longo na famille nangai, na ba nangai, famille oza famille na réussite et famille na succès. Faut la confession na yo bien-aimé. Donc, on a confessé en haut, et que ça nous a foi ma casse, et que toucher ma casse, et que jamais ma casse en négativité, que Zambazé l'on a honte, Zamba boire ici, ma casse au Kende. On comprend que Zambazé l'on a tant de news. À ta projet, les aliments que m'a ramouté, parce que Zambazé l'on a gagné. Ne au monde, on va nous qu'un récite. Mais échec, les alliés à yote, n'a commandé ce qui sont. N'a pas besoin de baigner au sala. Kaka na domaine en bon côté, mais comme au bout tu beaucoup la banne, mais domaine il y a spirituel, la bengo sal la yé, yosa moutne chekité, osa moutna réussite, moutna succès, na comme la isokeso. Mais même ma canson à 4 na yo, renouveler intelligence 4 na yo, que le Seigneur est avec moi, la prospérité m'accompagne, la réussite m'accompagne, le succès m'accompagne. Alléluia. Zambé azaye longona ngai, naza succès, naza réussite, naza temps la carte na prospérité. Zambé azaye longona li bot ngai. Obine bien mais, tam souvent na Zambé to bonda la ka mingi, mais to confesse à maroba na Zambé te. To confesse à maroba na Zambé te. Bon ba Zamba confesse ngo ba déclarer kango. Faut déclarer, même pas prier na yo, on va déclarer à maroba na Zambé. Après na pambolo na komona sokiso, na déclarer Yozari et le monde ngai a prospérité zo accompagner ngai. Yozari le monde ngai naza mo na succès, naza mo na réussite. Nazo bimanelo oyo na otembo la 4 na succès. Ozo tonda nzambe. Mais tant musto lela kala kami na prière. Mais tozo kamaloba ote o kocha motema obani ko loba yango. Dek maloba nzambe li prophétie pour na sinayo. Prophétie. Tant qu'on joue, on joue loba, on joue prophétique pour être naïmoko. On joue bon qui s'affitir naïo. Donc on joue longo la obstacle, on joue angela naïo, pour joue bon qui s'affitir naïo. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre le bas? Dans une place où j'allais au loba le monde simanangaï. Sur le bas français le bango, l'Éternel est avec moi et la prospérité m'accompagne. Le bas Zambé. Azaï longo nangai, nazali moto na succès. On a déclaré, Zambé, azaï longo na famille nangai, tozali bat na succès. Na kombo na Yesu. Parce qu'on a déclaré, Zambé, azaï longo nangai, nali maman oya succès. Nazo boko la bana malamu. Pour être Zambé,
aza elongo na ngai. Lobaso na déclaré na kombo na Yesu. Nzambe azali elongo na ngai. Oyo na kosimba eko prospérer. Po ete Nzambe aza elongo na ngai. Lobaso na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré Nzambe azali elongo na ngai. Prospérité ezotambola elongo na ngai. Gloire à Jésus. Parce qu'on a déclaré na kombo na Yesu Nzambe aza elongo na bana ngai. Pe bana ngai baliko réussir. Baliko réussir na classe. Baliko réussir na mosala. Baliko réussir na nyonso bako sala. Po ete Nzambe azali elongo na bango. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le follow bagano a bien-aimé. Le lo auto sur sa place oyo. Donc continue ma sema oyo c'est prochain. Donc fongo la place au bien. Nengi Joshua le début na biso. Nengi Moïse a biso so awa. Pour la vie à Joseph Palilens et comment par Moïse. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Yosko lobango. L'Éternel est avec moi et la prospérité m'accompagne. Alléluia. L'Éternel est avec ma famille et la prospérité nous accompagne. Alléluia. Que Nzambe azali longo na ngai, prospérité ezolanda biso. Nazo resi na mamba Nzambe, nazo resi nazo sala, nali réussite, nali succès, pour que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Comme la souka va se manabiso mukunelo. De compter l'enseignement oyo, le secret de la réussite, le secret du succès. Les alliés souhaitent ensemble de n'engager réussir. Tout d'abord dans le succès. Na oya bengra biso ça. Alléluia. Les autres dépendent de la connaissance spirituelle na biso. La prospérité spirituelle. Mais on a la question que réussite na yo, succès na yo, et autres dépendent de nani oyo, oza na ina vie na yo. Yo zo la nanga dem soza na Nzambe te. Biyo abandonne Nzambe, par exemple abandonne abatute. Biyo kansara Nzambe abuwa kisa yo. Ngana yabisole lo oyo so yamba Yesu Kristo, Nzambe wana aza elongo na yo. Donc, moi, je vais vous comprendre. Je vais vous dire que la Bible est là. Parce que temps sous la ils ont boire qui sera sur ma maison, ils ont que madame. Mais ça, l'homme soit à vous rappeler la Bible sur les longs. Alléluia. Pourtant, même on a place sur la réussite succès, elle a les besoins yébake, il y a des longs. Pour dépendre de yo mon côté, moi dépendre de naïe. Alléluia. Pas que chose dépend de yo mon côté. Yanga nga fonga boye bina biso ba kenon ye azali wona biso poto na ko dépendre pas na ye to na ba indépendante mais to dépendre pas na ye to tia confiance pas na ye yo la ningo ya ba Yesu Kristo te ou bien au bois qui ça y est bien bois qui ça te yo ka au bois qui ça y est au bois qui ça y est na sko tanga Bible te église au kendeke te prière au salaka te zo sa relation dans Nzambe zo sa relation dans Nzambe. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu dans ta vie. Si vous avez ensemble 4 mois, vous avez un succès. Vous avez une réussite. Vous avez mingi. Mais c'est la présence de Dieu. Vous reconnaissez la présence de Dieu. Vous avez ensemble. Pour avoir une réussite de succès dans la vie. Si vous avez Jésus Christ, vous avez prié sur la vie. Mais si vous avez ensemble, vous avez prié sur la vie. Nzambe papa na kombo na Yesu na peso merci pour na bula mona yo merci na kolo Yesu pe misala ko asalaki na ngomba kokota lelo oyo andimi ete kolo enda mokili oyo akufa na ekuluzu kuna masumu na ngai na confessé le kola kolo pe mon bikisi na ngai et pe na ndimi ete Nzambe sekisaki kata bawe
nakomi mwana nzambe nakomi ekelaka na sika. Merci papa pour toza elongo na ngai mpe nazali moto na succès nali moto na réussite na kombo na Yesu Kristo. Nami na se repentir mpo na kotika nzela na yo. Nazwi décision ya kozonga nzela na yo po ete sa yo na vie na ngai nakoréussir te nakozala ya succès te. Merci papa po ete yo ozali elongo na ngai epe nakoréussir nazotambola na succès na nyonso nakosala na kombo na Yesu Kristo. Ambe papa na pamboli yo napesi gloire mpo na yo mpo na ntango tolekisi mpo na bana oyo balandaki mateya oyo na deklare nzambe balibeli na kombo na Yesu Kristo. Nzambe yo ozali elongo na bango bali moto na succès prospérité koakompagne na kombo na Yesu Kristo na oyo bazosala misala na baoyo baza badomaine nyonso bakoki kozala oyo bazobokola bana papa loko oza elongo na bango prospérité koakompagne bango nyonso bakosipela na boko na bango ekoresili bakobokola bana malamu mpona yo oza elongo na bango okoede bango okosunga bango na nyonso mpo toza elongo na biso. Ntango oza elongo na biso osungaka biso ntango nyonso abana bondeli yo foi ya bana oyo etelema makasi bacomprendre ke nzambe aza elongo na biso ata tanga difficulté ata tanga problème mais like na bango foi na bango ezala toujours ke nzambe aza elongo na ngai ngai nakoréussir nakobima kati na situation oyo parce que kati na situation naza elongo na nzambe esengeli nanga na réussir esengeli na ntango na prospérité esengeli na échec ezali par na ngai te na kombo na Yesu Kristo apa na pamboli yo pambola na kombo na Yesu Kristo kimia nzambe oyo na bomona yo yo oréussir yo oprospérer na nyonso okosala oréussir lo ete po ete nzambe aza elongo na yo misala mboko na yo epambolama na kombo na Yesu Kristo oprospérer spirituellement ocomprendre ke nzambe aza elongo na yo kobanga eloko moko te epa kokende ndima eke yo koréussir na banzela na yo po ete nzambe aza elongo na yo na voyage na mosala na yo nzambe aza elongo na yo akoréussir kati na mosala na akobatela akobomba yo po ete ye aza elongo na yo abina kotika bino te nakobandela bino te naza elongo na bino ntango nyonso na kombo na Yesu Kristo nde toboneli bongo. Amen, amen. Tobetela maboko tosisipuloka na biso ya lingala nazozonga mwa mke pour l'anglais nozonga mwa mke ta ya 5 minutes ola miso na anglais pendant 30 minutes nzambe apambola yo ozali connecté kobosana te lobby à partir de 22h chambre privée de prière programme à prière partager vidéo on a ndeko moko bena ndeko moko azala connecté na matin na biso ba prière na biso po batebele bazopambola nango nalingi ndeko moso apambola ma partager vidéo onzamba kozanga te mpona kopambola koleka ntango totina bamessage ya boye sona ntango oyo tovre o bato bazomitungisa mingi na perdre mosala naza na mbongo te nakosala ndenge nini mais soki ezoyokama te ya boye ke ntango nzambe aza elongo na yo oza moto na réussite oza moto na succès foi koya makasi na bango elike epa na nzambe ata ya perdre mosala mais aza tomoto na réussite nakozwa mosusu ya malamu koleka gloire à Jésus tosisi na komona Yesu Kristo bababa dans 5 minutes nazozonga babaya.